Papa Denis, on va dire qu'on menace une émission. Aux autres, ils sont gagnés. Mais si on a posé une question, na lobby boy, n'engé télé 50 à cause à Kinshasa, on a Congo à la Kisaka. N'engé pas le lot, IDPS, mais on cause à battre ma photo. Pour la sabatu Kinshasa, oh yo, Ezaya, ngoyote, biloko yete. Ah, Jerry Kobetox, je comprends. Yo, comment on a limité le 28, le Badat Touana, le place où on était le Zalaki. Bon, quand c'est un effort personnel, na bango. Congolais vivent à taux du jour. Comment on n'est pas Congolais? Comment dépasser? Il y a déjà pas zone. Ah, tu as retiré Malobana, papa. Pas Congolais de l'ensemble, pas comment dépasser? Non, Naïna yo. Tolobak. Sogozana $11. Pesangana yelo Rama Thompson. $11. $11. Papa Denis, oui, mais c'est différent. Awa, na mère Rosana Bandal. Bana bandal tout bayebi. Toke pas mère double. Na sombi Ram ya Thompson na $11. Kaka pas mère double côté monsieur Ezate. Côté monsieur Ezate. Oza pressé. On comparer Kabila na Tshisekedi te. Égard Eza Moulaye. Kabila azala politicien te. Kabila azala ki soda. Ki soda ngokutu ya bongo bongo. Mais soda na président na kotaka na maloba na yo. Maloba na nga eza boy. Yo lingi bazwa ba chambre froide nyonso bacha. Ce n'est pas ça. Est-ce que nous devons pas monnaie policière Zamaï? Amaïl était. Nous sommes dans le bilan véritable. Na lobby boy. Na niveau yara na ye. Biloko ya kolo bayanwan. S'il vous plaît. Bino bona kisaki ngai ke. Non. Écoute moi bona kisaki ngai ke Moïse yaki na bambisi. Moïse aye banani balakisi. Akomi péché. Banani balakisi ke Moïse aye na bambisi. Bango na ba oyo nani oyo. Oyo. Eli na bino ya lingwa lo nani. Mike Mukebai. Bazala maele te. Maïga comme ils mutu yo mais Maïga za pour na binoti nani omoni bakatumbisi tout ce sont des gens à rejeter oyebi ko moi katumbi wanga na pesa ye zebeda masolo à Thompson awa parce que naleke mission mais soki congolais asali likambu faut qu'on dimaye Moïse aza congolais ya mboka ni eza problème te bino ba IDPS musala ndoko polonais na ba nationalité papa nazo biso bien que Tshisekedi tango akitina kabeka mwaka alakisi ba camarade na ya mani aho bakola na bakwasa. Est-ce que c'est important? Obama sera à la tête du pays aux États-Unis. Asa américain de. Oui, les États-Unis. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox, c'est DCC de la presse. Merci beaucoup de vous avoir abonné massivement, partagé vos vidéos, aimé et puis surtout dans vos commentaires Nabino. Voilà, merci beaucoup d'avoir abonné surtout à Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, vous allez chaîne Nabino. Et si vous avez l'information des actualités en temps réel, vraiment. Merci beaucoup à Maman Bella Dinganga, la patronne. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukan. Merci beaucoup à Jack Kanangila. Merci beaucoup. Et Nabadeko Toubo, Bolingaka, chaîne Oyo, Oyo Sala. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, là où nous avons invité. Nous avons invité Libanda ya Église ACK. Libanda ya Église ACK, nous avons Papa Denis, analyste politique. Analyste culturelle parce que le lol barake ako sala analyse le makamunyo surtout so déranger ba congolais alors to ko solo la naye likambu etali oyo plata mo konzeko la lakaki biso alobaki bien qui ba Thompson ba soso ko ya voix oyo yé moko pe Papa Denis alobaki qui est to ko lemba ba Thompson ba toilette ko tonda mais c'est autrement ba congolais ba leli makasi ba congolais ba déclarer ba politicien mususu na moni kuti ndeko moko alobi a mettre bango en défi bala ki sa eta 10 places oyo bazoteka ba Thompson wana na ba loso wana ya moins cher wana alors tozo solo na Papa Denis pesi pena polémique makasi na réseaux sociaux et puis na ba etando na biso déjà la zone invité na ko kuva toto fongwela nga caméra on a déjà invité na Papa Denis. Bonjour. Bonjour mon frère Jerry Kobetox. Bonne santé ba meilleur vœu. Ah, merci vraiment papa. PSP ma meilleure veille, na ba Congolais tous les peuples congolais, bana mboka ya Congo, tozala komoko
tokolonga tositolongi kutu. Voilà, Papa Denis, lelo opesaki biso défi olobaki ke ba Thomson ekoya, biloko ekoya, bato bakolemba toilette kotonda, to préparer mabomi. Lelo eza autrement oyo biso tomoni. Lelo eza autrement tomoni ba Congolais ba fêter malamu te, ba Congolais balobi politique à président Félix, comme on dirait ya réseaux sociaux qui diale na Facebook, ba publication mo publiaki ezaki na kaka ndenge na époque mwana mboka Kabila ndenge bande ko lakisa Kinshasa na télé 50 et lelo ndemo bino pe bokoti na politique ya réseaux sociaux. C'est ça. Bon mwana mboka na koyebiso bien. Ko comparer Kabila na Tshisekedi te. Égard eza mulayi. Kabila azalaki politicien te. Kabila azalaki soda. Qui soda ngokutu ya bongo. Mais soda pas à la tête du pays quand même aroko marosa peu politique. Mais ndenge zana est-ce que Kabila azala mayele? Tozo ba nolika mama yele tuto ba kasi ne uyo zolo. Parce que vous comparez Tshisekedi avec Kabila qui a fait 18 ans. Tu comparer te lobika obino bona tenir rigueur. Papa Denis, vous comparez Tshisekedi na Kabila fait 18 ans, Tshisekedi 2 ans, vous comparez Tshisekedi. Na lobi na comparer bango te na lobi boye. Na yebi makambo je pèse mes mots na lobi boye. Politique oyo to bandai ko connaître biso na bino parce que to uti na opposition. S'il vous plaît, tozo reprocher bino te tozo talisa bino ka ke. Ozo talisa biso nini na répondre. Papa Denis obandi ko menacer nga na émission. Ozo talisa ngani na répondre. Mais tika nga na poser question. Na lobi boye ndenge télé 50 akosaka Kinshasa o na Kongo ala kisaka. Ndenge pe lelo IDPS bokobi ko kosa batu na ba photo kolakisa batu Kinshasa oyo eza yango yo te biloko eyete. Ah, Jericho Betox, je comprends. Yo, comment on a limité? Yangwana, je ne sais pas parce que Bandal mouine peli. C'est quoi vous savez? Tout ça va mouine. Tout ça va makambo. Ah, papa Denis. Ozo ibisa biso makambo to sala. To bando expliquer to salibo to sal. Biso to za déjà. Mouine nde pour Angola ko lia mouine. Nazolo ba. Thomson eye o moni angote. Ngana moni angote ko ni sangate ngana moni angote. Écoute-moi, monsieur, je vais te dire quelque chose. Ta soki yo za journaliste. Soko zo kende. Comment nanu na source? Te na koma ki déjà. Wana za musala na nga papa Denis. Musala na me komi me na koma ki. Parce que papa ba adresse belé bo pesa na Facebook ya lokuta. Non, ngai na yo. Tolobaka. Soko za na $11. Pesa nga na yelo Rama Thomson. $11. Papa Denis. Yo mi ba kongo ba hotela yo. Toloba awa na mer double. Na toza na bandalet. Tokene no musika te. Papa. C'est bo pesi mutu mo bo famo bo e. A couvrir bino. Écoute-moi. Fachi, c'est un visionnaire. Président Fachi, Aza visionnaire. Aza le rôle de la société. Fachi, Azo pesa makambo ya zanango, Ezo utana mutu. Et utina makolote. Au moins, makambo lo beza autrement ba Congolais ba vivre. Congolais zo vivre. Bino Congolais bosi bondima. Mais batu batambo ina mbongo, place ko soma ba Thomson na nezate. Écoute-moi, bozolo ba mboka crise ezali, mbongo ezate. Les 31 na zan. Kasi FO personne na bango. Soda azui ration te, ba tepele bazui mbongo te. Na lobi boye mon frère. Bozolo ba ke mbongo ezana mboka te. Na zan. Le 31, le 28, le Bada Tuana, lokolo, place à connaître lokolo zalaki, bon, exact. Quand c'est un effort personnel na bango, Congolais vivre à taux du jour. Comment n'est pas Congolais? Pas comment dépasser? Il y a des gens, pas zolo. Ah, tu as retiré Malobana, papa. Pas Congolais de l'ensemble, pas comment dépasser? Ensemble, parce qu'il y a des bateaux, pas zo comprendre. Moutou, bapesi, et ça le garçon moko. Na ibsa Thomson les a koto. Alors jamais, est-ce qu'il y a fatia quoi na Thomson? Nabi monsieur. Token. Papa moko abimisi $10. Alobi papa mbongo yango moko bapesi mbongo $30 babi yango bokende soki bolakisinga bosombi Thomson bapesi biso $11 à part tokei toyawe pas mère double parce que toza na bandal bana bandal tout bayebi tokei pas mère double na sombi ram ya Thomson na $11 kaka pas mère double côté muso ezate côté muso ezate oza pressé tena pressé kana kota kana maloba na yo maloba na ngai eza boy yo lingi bazwa ba chambre froide nyonso bacha ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bazana vision. Vision est en dernier. Bazo pesa ba chambre froide ba distributeur. Ya minene ne ba chambre froide nyonso yo. Ba ke no somba wana. Bazo ke no s'approvisionner kuna
bato to bazoya kosomba wana yo olingi batia partout et pas bato nyonso tolobi batia partout te mais totiaki ndeko moko ya politicien moko atie bino en défi bolakisa ata 10 chambres fois na ville ya Kinshasa nalobi boye eske ndeko wana mpo omoni politicien aza mayele amayele te bino so moto alobi kaka vérité akomi mayele te nalobi boye na niveau ya ran na ye biloko ya koloba yango wana bango na ba oyo nani oyo eli na bino ya lingo alo nani Mike Mukebai bazala mayele te Mike akomi su mutu yo mais Mike aza pro na bino te nani omoni bakatumbisi tout ce sont des gens à rejeter oyebi komwa katumbi wonga na pesa ye zebede masolo Thomson awa parce que s'il vous plaît bino bolakisaki ngai ke écoute moi bolakisaki ngai ke Moïse ayaki na bambisi Moïse aye banani balakisi akomi péché banani balakisi ke Moïse aye na bambisi naleke miso mais soki congolais asali likambo faut kondima ye Moïse aza congolais ya mboka ni eza problème te bino bakei de pesi musala ndoko polone na ba nationalité papa nazo biso bien ke Tshisekedi tango akiti na kabeka mwaka alakisi ba camarade na ya mani aho bakola na ba ensemble est-ce que c'est important Obama sera à la tête du pays aux États-Unis aza américain te eza États-Unis yango tozoloba eza pays papa tosolola na makambo ya Thomson mon frère tosolola makambo ya Thomson papa oyo faci azosala eloko molaka ye bato bazwi yango papa bato bazoli ya Thomson bamama basepeli babike no olobi ya solo bamama basepeli je dis ceci Thomson carton combien carton ya Thomson eza na ezalaki 95 bakitisi carton ya Thomson ekomi 65 eza mabe mais 95 65 ezaka cher mais mon frère par rapport à oyo bolobaki nazoloba boye tolobaki nini bolobaki ke ekotekama na ba $10 mon frère oza na information te tolobi boye oyo basomba na $4 eza nini oyo tolobaki $10 nayebisaka yo ke basombi carton ya soso na $4 bazoteka cher nde eloko tolobi ke carton ya soso nde kozala prix wana Thomson eza ebele papa Thomson ezalaki 95 bakiti soso 65 papa eza moke mais petit peuple akokaka te papa ozala mawa petit peuple te vraiment bomolakisa biso premier ministre ake kosomba bino baye boza na mawa bosali nini biso toana mawa te boyibi mbongo mboko depuis combien de temps ba Moïse bayibi mbongo mboko combien de temps papa tika koloba makambo Moïse aye na pouvoir azala déjà na mbongo na ye na mbongo ya wapi azala na mbongo na ye loba na mwana mboka Kabila oyo lobaka na ye nazoloba Moïse aza Kabili eza problème te aza Kabili mikolo papa na yo pe molimo azaki Kabili papa na ngai azalaki Kabili non toloba yango je vais te dire quelque chose je vais expliquer bino ko comprendre il y a des gens bazoloba évêque azalaka conseil ya Kabila conseil en matière te azalaka conseiller azalaki père spirituel na ye père spirituel abatiza ye Kabila wangani yango écoute-moi Kabila bandoluka évêque Kabila bandoluka évêque ozo comprendre Kabila alinga ba leader d'opinion ba leader de masse bato bana gaz oui abandako ya évêque abandako intéressé Kabila zani à part mbongo ayibimbo azaki lelo quand même bato tenaka ye balobaki alia mbongo Kabila makasi mbongo Kabila tata na ye ayaki na mbongo tata na ye Kabila oyebisa makasi ya bagima azoloba mbongo oyo évêque alia ya Kabila ya tata Kabila eza mbongo mboka mbongo ya Congo nenge Tshisekedi papa alobaki so bapesi bino mbongo bolia mais papa soko opesi mbongo eza mboka na nga na kolia te Kabila c'est qui tobeta masolo ya Félix Tshisekedi président de la République président ya Union africaine toyoko beta masolo ya Kabila lisusu Kabila ne plus évêque ayebisaki bino ke akotikala ye na mwasi na ye na bana na ye bosha baza wapi oyebi ke lelo bakongolais badéclaré china rambo falosongano bafeti mpe na boye nalobi omoni congolais oyo aza sans vision ndakoloba bongo banyokwama Kabila est venu ici pour tuer ce pays koboma mboka nde Kabila yaki makambo oyo faci azosala biso tozalaka na ta ya totelema toloba asala tongi boye asali boye obanda oloba sonde moto sonde moto yo matelaka yango te basi bamatio na sonde moto ekei mpe mbongo ebele ekei mbongo ebele makasi elinga esa makambo mosusu makambo nini bino bozalaka na makambo mosusu makambo wana bosalaka yango pete Moïse oyebi Moïse ayebi combien
bazotinda est-ce que makambo oloba wana est-ce que makambo ozoloba ya Moïse wana terrain Moïse ozokotana Moïse n'a rien à voir bino tozokonza biso Moïse azana tozokonza ensemble union sacrée voilà union sacrée eza nini donc bino lelo na 2023 bokoyebisa bato tokonzaki biso moko te yango wana tozoloba omoni yoka ngai omoni 2022 kisalume bana parce que président azolongwa kozala président union africaine azongi atikali na mboka wa gérer mboka président union africaine comme tezokale asala mpona mboka te zela na expliquer papa afrique eza continent eza mboka te sagesse ndeni aza président boya eza boya asala kabila tikala osala yango ebonga andimaki yango mpona nini andimaki parce que batali oyebi ye Tshisekedi aza Salomon d'Afrique. Quelque part, on a fait charge en les lié. Il y a président Union africaine, il y a président Congo. Asali Moussala. Sikoyo, makam kisel meba. Kisel meba. To ngai na yebisa ko ke na kolukao. Les 31 au monde na quitté. Parce que na lobaki les 31. Les 31 na ko tambola na ta la place bazote ka ba. Thompson wana. Na yebisa ko boy. Ngai na yo. Les 31 tokotambola. Les 31 au monde na quitté. Il fallait qu'il y ait tout le monde. J'ai des vidéos, bah tu vas les là, Congolais, bah là. Thompson il y a Facebook. Soso il y a Facebook. Na yebi politique na bino. Politique na bino ezala yani. Moïse azo sangisa batu. Votre baba tale bote. Mais batu wana baza ba Congolais. Ba Congolais. Oyo azo salisa ba Congolais wana. Ba o baza manipulable. Et bon, bino ne ba manipuler batu te. Lelo ki jale les amakasi pa na bino. Ki jale le pan. Neti ngana olobaka boy. Osomo nanga pa Tshisekedi. Te mais quand même osala ki jale. Oloba, si na lobaka. Osomo nanga pa Félix. Na kendaka te. Nazana ba oya ngai. Neti mbongo ya Sylvain Mutombo. Soki na liango ezana problème te parce que Mutombo avec moi c'est mon vieux. To bandana ye to liaka ensemble ngana Sylvain Mutombo. Ex-ministre. Toujours liés ensemble. Voilà c'est mon vieux. Vers 4 so ina bengalo vieux boy. Neti papa na ngai Modeste Mutinga. Ministre ya social. Voilà c'est mon vieux. Là on a $300 ba $500 na ozo. Bon, si quoi est-ce que tu as un lobby dans la salle qui j'allais dans la bonne côté pour nous boucler. Voilà, mais j'espère que ton 40 minutes c'est bien. Quoi pour partout, tu as combien de minutes? Signaler à 5 minutes. Voilà, malgré au boloka qui va congolais, yo tient nous à quitter. La compagnie comme ça quitter à votre IDPS. On a yo au lobby, bah Thompson et Monani, bah tu vas lire. Au moment où va congolais me soulever, bah ça talo boy. Parce que mon alerte n'a pas d'émission à TV. On a ma camo solo bawana. Loba liloba suka toka bolana yo. Soki ke congolais a bongo azali. Ayebe lokote parce que biloko totindi biloko na ba chambre froide. Ouais, ils ont bien placé. C'est pas n'importe quelle chambre froide. Senga tuna. Ba chambre froide ngo zaki combien bo distribuer ki. Eza chambre froide ya minene. Nde bazo ba distribuer biloko. Boso na bakinga sani na bakisensu kuna population zake batindaki ngaba makala bakote nyonso na batinda bandana batindaki bamonaki yango te bamonaki yango te na ndenge nini bawe bamonaki wana baza bakino te kaka bato ya mitema mabe bandongolo misu nde bamonaki te. Voilà, pesa maloba na suka, pesa maloba na suka. Maloba na nga suka. Ezali que peuple congolais posa la vigilance. Mboka na biso ezo démarrer sikoyo. RDC en forme avec notre président Fachi Beton. To simba to kende parce que Chikapa lobby ezalaki ya kokwea batu batike ba crise ame batu na oui. Président ezalaki kuna full ya niveau. Chikapa eleki Mbujimai, eleki kana full ya niveau. Bon, on a appelé ça mbota trop na mon président Eric Kabamba, les jeunes millionnaires. La bonne sanité, protocole du chef, frère Jérémy Toumba, mon pasteur Moïse Mbouy, Aseka Badara. Donc papa mbota trop. La bonne sanité, pasteur Bali Bambi, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de Ndoto et la Tinzoto Bali Bambi,
place ozali ya ya mwana papa na ngai mon pasteur mon évêque Pascal Mukuna, mon père que j'aime beaucoup mbote ya mwana papa na ngai nazolinga émission musuta mutokosana na collection makambo ebele. Voilà, merci beaucoup. Mais la bonne sanité Miki Kanyinda naza papa mikolo Yesu kaka nde suka na makambo. Yesu kaka mutu mususu te Yesu kaka soki bolingi bomona Yesu kaka obeti Miki Kanyinda officiel yo moko lobi Yesu kaka Fachi Beton te Yesu kaka na me Fachi Beton Yesu mutwache kasi to to bande ko mo Yesu to tika na ko Fachi Beton na lobi Yesu na lolo ici c'est Fachi mais na RDC Fachi Yesu kaka voilà soki musique ya bien komona ngo voilà simbota trop Janine Chibola Mami Kabedi ba Michel Toudagrissi présent Miki l'homme de Dieu Bali Bambi l'homme de d'autres la Kizoto voilà yangwana voilà allez-y comprendre que tozaki pembeni tozali banda ya église ACK ya évêque Pascal Mukuna déjà d'activité bandi tozaki toza obligé ya ko interrompre émission oyo tosilisi penza te tokoya na émission deuxième partie nango. Merci beaucoup na batu nyonso bolandi biso na Vision Plus télévision ezaki ngai wabino Chéri Kobetox DCC de la presse mwana mboka oyo aporta drapeau Congo atiango na kingo pona kolakisa ba diaspora na bandeko nyonso tozaka na pays moko tozaka na mboko Congo soki bateki yango biso tokomi bana bitike tolinga Congo na biso. Merci beaucoup na batu tout bolandi biso na la patrona mama Bela Dinganga et puis na Trésor Walukong oyo azali coordonnateur na biso Cheikh Kanangila mena aseka awa mtembaki biso daki kwa kuva ntoto fils au papa Zali. Merci beaucoup na bino nyonso, merci beaucoup na peuple de Dieu, merci beaucoup na peuple congolais. Quant à moi je vous dis otika toujours scotché et branché na Vision Plus télévision et puis na kopesa mama Julia Paola Bambote Belé na pesi mbote na Salon Bercy et pas ya Jackson Mangala na pesi mbote na maître chinois kilo ya matete mama pasteur ici la source dani nzila na dible ata bokipenga na ba fête te ko sala eloko te tokutana na prochaine occasion bye.